madame, j'espère que vous êtes très bien. Apenaza bien, Zambazo Batela, tout ce qui Nzambe merci. Là, nabi que tous en avril, boy que zaka anniversaire nanga. Nabi na mabino na Bista Village, te beta moi tour et ça la ka bien. Donc voilà. Nabi na mis ça la ta cadeau, on sait jamais. Hein. Donc voilà, on a beta Bista Village, ça fait longtemps qu'on a Bista Village. Donc voilà, on a tout comme na Bista, ma outfit c'était comme ça, pantalon nanga ya Zara, top nanga ezali ya I saw it first. I saw it first et basket nanga eza ya Tony, donc voilà, et jacket nanga eza ya motif ya Shein, et sac nanga eza ya Dolce Gabbana, lunettes nanga eza ya Gucci, suki nanga eza ya Shein. Voilà, on a look nanga c'était comme ça, nabi que voilà, tout bête est-ce autour, magasin le bostokotaki ezalaki Gucci. Ah, mais malheureusement ma belle, Gucci vraiment ya Bista Village, parce que souvent vraiment eloko moko te ya malonga ke okoto che wow, ezalaka ba biloko moko wana biloko asiki ekotaka rarement. Donc wana tozotala na fenêtre, totala so tomona biloko nini ya sika ata na prix ya bien, mais basaki yango mpezalaki vraiment ba prix ya likolo, basaki ya ba prix mpenza ya se ezalaki te, basapata sepele na batalon oyo, mais biso bato ya 41 na Gucci ezalaki te, donc ezalaka bata ya mikie ka bata ya mikie. Donc après wana nayaki nanga kobima na Gucci, namonaki nanga eloko malonga te, donc bazalaki na biloko oyo namonaka deja, bakotiaki biloko ya sika te, pe bataille na bango ezalaki mingi bataille ya mikie, basaki na bango ezalaki basaki moko deja tomona. Donc après wana nayaki kobeta tour na oyo ezali Versace, na Versace nde bazalaki vraiment na offre, bango nde bazalaki na ba prix ya bien, basapato outi na ba 700, bakitisi yango na ba 200 quelque comme oyo bomoni comme ça, yango nde nazwaki comme cadeau na ngai ya anniversaire ya 2024, nazwaki mpe na prix ya bien, pe bazalaki encore na discount ya likolo, bapesaki ngai encore 10% likolo, donc ezalaki vraiment na prix moko, donc il normal quoi, ba 200 et quelques comme ça, prix moko vraiment normal. Après les lendemain nango fallait na kosala suki, nazwi train, wana naza na kelisia, wana bayaya baza na classe, na kekanga na kelisia toke chez yoyo kosala suki, buta nde kelisia azokanga 6-7 il faut pas na tikise 6-7, mais ekoza biso matata mais arotika kaka eniro na osala bino sourire, non train elongo te tozela train elongo to kena kelisia pe na place otika ete, donc fana kena ye baya bazaki na classe et même pas bazaki na musala, donc nazaki na choix te fona kena kelisia mbalusu na kena chez eux basala nga suki, donc on a très banzi ko kedromo kenena ye après kelisia zaki fatigué botala pongi baba pa ke pongi ekipaka place te ata na divan na kolala nanga. Donc voilà, on a kelisia vraiment azolala ebi même pas que toi sur na train dodo wana vraiment ya makasi, donc la kiena comme ça comment kingo ko sale passe mais tout ça la ni ma belle pongi ekipa place te wana tozo kende chez yoyo. Yes. Are you awake? Alicia, are you awake? Yes. Are you not tired? Oh. You've been a good girl, Mom. Yeah. Good girl. Don't want to come in à London, Houston. Donc nous allons en avant. Stop Camille Ballet comme ça si je ne me trompe pas. Après Tokomi Seven Sisters. Mama, we're here. You have to wake up. Yeah. Voilà ma belle, on a enfin tokomi chez Yoyo, donc yo azobandanga déjà suki quand bobi kingai
nalingaka na nga Nwani mpo Nwani ezongisaka nga na age ya 16 ans, age ya 17 ans, même pas 18 ans. Nwani ekitisaka nga, donc voilà. Wana yo azosala nga na motema kokita nyonso parce que ayebi ke eza anniversaire à la rose mpona abendi nga suki na nga. Bomoni ke suki na nga liboso ekatanaki nde ekoli vraiment mabandi nyonso efinikami. Donc wana nazosalela oyo ezali HD lace oyo nasomba yango chez Yoyo. Voilà les belles dames, donc voilà na sisi suki na nga chez Yoyo, votre bendanga Nwani, donc ponytail. I just love this. Donc ils ont signé encore dans l'âge de 18 ans, 19 ans. But anyway, il y a good news, let's say que oui, mais encore laisse au basale là au HD chez Yoyo. Donc tu as une vidéo donc quelque part aussi pour vous montrer des alaki. Ça fait plus d'une année, non c'est pas grave. Ça fait plus d'une année que Yoyo a fait ça dans laisse au. Et là si Yoyo, on est toujours à sous que la salle est là. Non c'est là moi aussi sauter parce que moi mais comme exagérer. Dans la football, donc au football na yo, au saleli, au même moment on laisse HD lace. Au saleli HD lace donc pendant plutôt 2 ans. Dans quelques mois, ils ont ça 2 ans qu'ils ont saleli en haut. Il y a ça m'a coûté ça 50 livres pour nos HD lace comme ça pour nous on sait la mode 2 ans ma belle au bénéfice de il y a caché yo au cause a vraiment décidé parce que ah on va périr que qui toko ba lace qui toko za HD lace. Félicia. Et voilà, on l'a fait aussi malanga. C'est comme ça. I just love this hair. Ah, Yoyo. Usa la nga pour la nini. Ah, on y a besoin de ça moi pour la nini Yoyo. I love it. Thank you. On a cause un gâteau. Il y a anniversaire nanga. Aso makaba gâteau nanga awa. Je pense qu'on a un petit comme ça. I like this one I'm here. Mais là, j'ai une moyenne. Oh yo, it's my favorite gâteau. Comme on dit, cheesecake. Just something. J'aime bien ce gâteau-là de cheesecake. Voilà qui est ici. Vous t'en donnez. You okay, Mama? You tired? Yeah. Cool. How old is Mommy's today? 36. Is it 35? 30. Is it 5, Mama? No, it's a 6. Is it 6, Mama? Yeah. Hey, so Mommy's big now. Yeah. Oh my goodness. We have. Can I put it? Okay, I'll give you the 3 to put it. Yeah. So what we're gonna do, we put the 35 and we have to say bye-bye to the 35. Go away. Bye. 30. No, this one is 3. We have to put it here. So that way we put the 5 here. Put the 5 here. Okay, can you see? Yeah. So, ooh, I'm burning myself. Oh. Well, Bob is all your 5 is 6. Yeah, we put the 6, don't worry. Okay, let's say wait, I'll give it to you. Here. Mommy didn't do fire. Be careful, Mom. Okay, let's say bye-bye to the 35. Bye, 35. You've been good to us, to our mommy, to us. We love you, 35. You've been so good. Can I blow it? You both blow on the same time. Bye-bye. So let's do 36. Blowed it first. No, you did it all together, Mom, Daddy. Don't try. So here is 36. Ooh, this is my new age. Let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to mommy. Happy birthday to me. How old are you now? 36. How old 36. are you now? 36. How old are me now, mommy? 36. How old are me now? You blow the 6. I will blow the 3. Okay, give me a minute. Let me do the picture first. No, Mama.
Cool. Okay, Daddy Killian and Karen, Kelly's come and blow the candle. Wait for your sister. Kelly's come too. Kelly. Come, Mama. I'm gonna blow the 6 and Cat's gonna blow the 3. 1, 2, 3. Woo! Mama, do it hard. Okay. Look, yeah. Well done. Ok ma belle wana na pokwa nango sikoyo na bimi na bwakami robe nanga oyo boyebi susu robe nanga oyo na mekaki yango modele nzoto nange ezalaki ndi robe nange eboyaki nzoto nanga bale belle dame tala sikoyo ndenge robe oyo evandi nabaki nasombaki robe oyo mpona olatango kaka na anniversaire nanga e nasengi nzambe merci na souffle de vie aprotege abateli mpe asali biso grâce tolati yango mpe mokolo anniversaire na biso donc evandaki nga vraiment kitoko ezobouge même pas et na suki oyo asalaki nga ya noani my god yoyo vraiment na kosala suki atangi nango classe to nini mpo abwakaka nga na suki donc voilà wana maquillage nga mo mpe na tie epesi na elamba donc robe nanga na bato balinga batuna robe nanga ezali robe ya Caramel eza robe ya Caramel mais couleur à noir je pense pas que eza lisusu bana na couleur misusu na otiela bino lie na sa video na motu oyo aza na nzoto akolata yango lokola nga problème eza te lol lol donc voilà I love this dress parce que c'est sexy et c'est classique donc voilà biloko na biso eye tozalaki na restaurant na ba camarade na ba fille donc ba camarade na basi tobimaki na bango donc toliaki bien c'était vraiment très bien tolié to solo lui to meli donc voilà comme bozomona na tozolia biloko na bango zalaki bien restaurant na zalaki propre donc voilà ezalaki vraiment tamoko kitoko to spend kena sala fête na ninga osala fête te balibada tosaka fête à 40 ans so pe 40 ans torate tosalaka ya 50 ans ok donc wana tozalaki ngai tozalaki na Yvette tozalaki na Jocelyne tozalaki kaka biso 3 mais topasaki vraiment tamoko kitoko Yvette asalaki biso butu kitoko toseki ezalaki vraiment ambiance bien avec les filles. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Stephanie. Happy birthday to you. Well done. No problem. Thank you. Merci beaucoup. Nande bobimisinga nzamba zanabino. Cheers to my birthday. Thank you. Voilà ma belle, eloko nini esilaka te. Voilà, merci beaucoup. Nande bozalaki na ngai na vidéo oyo nebandeli jusqu'à la fin. J'espère que vidéo oyo esepelisi bino. Donc nakendaki na birthday na ngai na bimai na caméra na nga te parce que nazalaki na place otiango te sac ezalaki nga moke, sac na nga bozomona ya gold wana eza sac ya mango. Ezalaki tellement moke et déjà nazalaki na téléphone na maboko, mwana bima susu caméra na maboko ezalaki te. Donc yango na bimai ka phone mpona sala vidéo. Donc yango bomona kwa vidéo biso moke comme ça. Mais sinon te to boakamaki vraiment avec les filles, to boakamaki to pasaki vraiment batama kwa kitoko, to beki to sala encore sorti oyo na fin à juin, moi seulement avec tes filles. Ils allaient payer encore bien au bimo tiki papo tiki bano qui kana ba camarade de D3 bonjour mon pépé ça la bien. Ils allaient abonner, aimer, partager et que ça la bien makasi. Bisous bisous. Bye.